Bandeko napesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana nzambe na bomoi ngai mama Deline na yesu ko partager na bino message oyo emati ngai na partager na bandeko nyonso po ete to comprendre makambo ebele oyo esengeli na biso ko comprendre koyeba makambo ebele oyo tokoki koyeba makambo mosusu mpe ndeko mosusu kolanda nga oyebi no makambo na koloba mais eza bien mpona rappel oyo nga na korapele osu na makambo oyo topartage kati na video oyo naosala lelo nazosala yango na audio vraiment mpona tie image te mais ezaka video mais naosala yango na audio mpona tie image te nazalaki na mposa nasala live ndenge tomesani kosala live mais lokola problème ya wifi ezali ezokomplike nga mwa moke yango wana bino nasala kaka oyo nayebi ke l'essentiel eza image te mais eza message oyo nakopartage na bandeko nyonso biso nyonso toyebi bato nyonso bolanda nga boyebi ke toyaka na mokili pamba te bandeko na nga mutu nyonso oyo ya nzambe bana nzambe oyo toza 75 oyo toya na mokili oyo bana nzambe toyaka na mission mutu nyonso ayaka na mission kati na mokili oyo mutu moko te aya na mokili oyo pamba aya mission te mutu nyonso ayaka na mission lelo na audio oyo na kolobela mwa mukie eloko nini oyo esengeli na biso mpona mission oyo toyaka na mokili oyo na kolobela ngo pe na koexplike oyo nakoki koexplike katikati na audio oyo yango tobondela po ete Saint-Esprit azala na biso tobondeli na kombo na bino misato ya bule tata mwana molimo santu kolo toye liboso na o papa talanga mwana kolo nazobondela epai na yo nzamba mpuntu lendo nzamba bakoko na biso papa mona ngai na ntango oyo na makambo oyo te kati na ngai mati ngai na partage na bandeko nyonso balandaka nga kolo molimo santu kotika nga te ezala na nga za pe na ndeko moko na moko oyo akolanda message oyo kolo na ngai sala oyo esengeli kosala kati na bomo ya moko na moko kotika bana na ote molimo santu sosolisa bana na o moko na moko nini esengeli yazwa katikati na maloba oyo ekobima na monoko na ngai oyo te kati na nga po ete bana na o bayoka molimo santu kotika nga na loba te yo nde molimo santu loba po ete bana na o bazwa ya motuya kouta epai na yo na telemeli oyo nyonso ekoki kodetruire maloba oyo ekokota na mitema ya bana na yo mpona koya kodetruire maloba oyo yo te kati na nga naloba eza na nguya soki moke te na kombo na Yesu mpe na nguya na molimo santu molimo na nzambe eza na biso na bondeli bongo na kombo tata mwana mpe ya molimo santu amen. Bandeko na ngai ndenge kaka na lobi ngai mama Deline bandeko nyonso bolandaka nga boyebi bandeko mingi bolimbisi po ete bato ebele bazozela ba prière toyokanaki tobanda kotia minuit et puis ba live nalobaki ke na ndosa presque chaque jour ba live po esa biso bien mais bolimbisi po bandeko na nga eloko oyo ezaka ya nzambe na oyebisa bino ya solo eloko oyo ezaka ya nzambe ezaka toujours na bitumba tokita tomata ezaka toujours na bitumba ezaka toujours na bitumba mais nzambe na biso alongisaka biso ka nde bibelobi na biso mabe ekomelaka mingi bana nzambe mais bajiste bana nzambe ko baotambola na bosembo mingi ba problème ekomelaka bango mais nzambe abikisaka toujours ozomona donc engelobake biso oyo lea ozosalela nzambe na bosolo ozosala likambo moko ya nzambe ekozalaka na bitumba me nzambe na biso alongisaka biso mpona tokomprenaka ke eloko eza na bitumba totiaka ngo na priere tobandi kotia ngo na priere nde elonga eyaka toujours ozomona don nayebi te so eza manevre ya satan mpo lokola wifi ezosala te mpona kolekisa vraiment banini ezosala vraiment pasi mokie eza mwa pasi moke ezosenga quand même wifi ezala nazala koutilize quand même pe des téléphones donc ezosenga kaka
wifi mais wifi esa manœuvre mais nzambe moko ayebi kaka na bengaki bango bakoya kobongisa bapesi dele mo bakoya kobongisa tozotiango mpe kaka na prière po nzambe asala likambo wifi yango eza clair te donc nzambe akosala kaka yango wana bomoni mwa bamanœuvre epesi mais problème ete nzambe aza na biso nayebi te bato ebele baprière mosusu deja tosalaki elongo ndeka naloba baprière epolaka te bato ebele bazosambela nango nzambe azwa lokumu mpo nango. Merci na bandeko nyonso bozozwa temps ya kolandaka vraiment ba video oyo nzambe amona moko na moko. Lelo na video oyo na partager na bino message oyo na partager na bino lelo ezali ke koyebisa bandeko nyonso oyo bokolandanga na video oyo mwana nzambe nyonso na mokili oyo ayaka mission. Mwana nzambe nyonso na mokili oyo ayaka mission. Mutu moko te aya na eka na mokili ndengwana. Mutu nyonso ayaka mission na mokili oyo toyaki mission. Nga mama Deline ayaki mission na mokili oyo. Yo pe ozolanda nga oyaki mission na mokili oyo. Papa Didier ayaki mission na mokili oyo. Bandeko pe mususu bayaki mission na mokili oyo. Ozomona? Mwana nzambe nyonso na mokili oyo yaki mission. Nde nayebisaka bino toza 25 bana nzambe toyaki mutu na mutu na mission na ye ayaki kosala na mokili oyo. Toke pe kote na bango bana monguna satana baza 75. Bana ya monguna baza 75 bango pe bango na bango mutu na mutu aza pe na mission na ye na ndenge na bango. Mutu na mutaza pe na mission na ye na ndenge na bango o bayaki pe na mokili oyo. Ozomona batu mususu bayaki mission moko ya makasi, batu mususu baya mission moko ya pete, batu mususu pe baya mission moko pe ya pete. Ozomona sikoyo modèle kaka nzambe asalelaka, modèle pe monguna satana atrisha yango pona kosala pe na batu na ye. Biso nde nayebisa bino nzamba loba nanga mutu oyo ayaka mission ya makasi wana nzamba loba nanga yango na matoi nanga mutu oyo ayaka mission ya makasi na mokili oyo ngai nzambe nataka ye molimo oyo eza sans mesure. Molimo oyo eza sans mesure, molimo oyo eza sans mesure po mission na ye ayaki nango na mokili oyo eza ya makasi. Na betela bino lisolo o na yebisa bino nzamba mema ngai na Congo. Nzamba mema kanga na Congo alakisa ngai mwana mobali moko abina nga aza na esprit ya Yesu Masiya kati na ye. Nde ayaki ko expliquer nga ayebisaki nga bato bolanda nga boyebi yango na lobango abina nga mwana mobali oyo tellement yaki mission ya makasi awa na mokili oyo yango ngai nzambe natiaki ye esprit oyo ezaki sans mesure. Abina nga otangaka Bible omona na Bible bakoma Yesu Masiya ayaki na esprit oyo ezaki sans mesure. Nga na bi oui. Abina nga oui. Mwana mobali pe oyo natia esprit wana kati na ye oyo eza sans mesure. Abi mwana mobali oyo aza na nguya penza soki o nga natia kati na ye soki botandeli ata bibembe kombe soka déclarer maloba bibembe ani kolamuka. Mais ndenga azana nano agerisa ta mutu moko na malaria ya pamba te po asalelaka likabo o nga natia kati na ye te. Mais ayebisaka ngai te mission nini o mwana mobali wana yaki nango baika mission ya makasi. Abi baza ebele na mokili oyo ba o bayaka na mission oyo ya makasi ngai nzambe na tondi na tiaka bango na esprit oyo eza sans mesure. Esprit oyo eza sans mesure ngulu baki aza na nguya makasi. Ozomona aza na nguya makasi mais nzamba lobi na nga tala akenda kosangana na bato groupe oyo azosangana na bango ye kuta yebite banani o bazali tala bazolisa ye na mona évangéliste moko ya Congo wana azolisa ye kaka na betela bino na moni penda esika bazalaki wana bazalaki na ba Bible na bango
bautaki onde kosala partage ndenge ezalaki nde bakomaki siko kolia nde ezalaka bauti osala partage babi omwa bongo mbamonga na bi mais bon bafandi place kaka ezali boye nde nini sali te eza na bango baomona te namoni bamomwa mobali wana oyo nzambe alakisaki ngai bandeko oyo azalaki na esprit ezalaki sans mesure namoni akoti wana na groupe wana lere akoti wana bayambani na évangéliste wana azalaka na Congo namona évangéliste wana agumbami lokoti kakana na musapi na ye lokwa muta lokoti mwamba lokwa mutu atie musapi na mulangi ya mwamba boye po alia mwamba bandeko asimbi bomba monga na bi évangéliste aza nkele te azu kosimba kaka na maboko boye likamni bamule kaka yambi mwa mbala yango azu kaka na pa atie na munoko bandeko nanga atilisi mwana mobali wana kaka na munoko nga bi alisi muninga kaka boye po na nini nabenga mpe ande nabengelaki yango nalobi alisi mwana mobali oyo nie boye likambo nini bandeko na nga nzambe bandi kopesa nga explication nzambe alobi na nga sina partage yango deja nazo répéter mwa mokie mpona makambo oyo tozolobela awa mpona bato mosusu ta mosusu bozwa occasion ya kolanda yango te ndemba moko nzambe alobi na nga alobi omoni wana mwa mobali wana nzambe alakisaki ngai ye azalaki place mosusu bandeko azalaki place mosusu le nzambe azolakisa ngai ye mais lere babandi kolisa ye kaka azalaki mpe place mosusu azalaki mpe wana sikoyo naomona akoti sikoyo place oyo nzambe abandi kolakisa nga place wana nde namoni mwa mobali wana ngabi balisi ye kaka boye likambo nini nzambe andi opesa nga explication abi omoni nayebi soki aza na esprit eza sans mesure kati ne azosalela yango te mpo na nini mwana mobali oyo ozomona ayaka kosangana na groupe oyo lere azoya kosangana na groupe oyo babondelaka makasi kuna bazobondela makasi kuna mais mabondeli na bango ekoma apa na ngai te sikoyo ye lere azongaka na ndako na ye abondelaka malonga te abondelaka malonga te lere azongaka na ndako ne kobondela na ye makasi eza kaka lere akendaka kuna soki abandaki kobondela makasi ye moko na ndako nga nzambe na ngai nalakisa ye banani oyo ye azalaka na bango lere ngai nalakisa ye banani oyo ngai nazalaka na bango nde sika ye alingaki kolongwa na groupe wana alingaki kolongwa na groupe wana bandeko explication nzambe apesa ye ngai yango wana yango na message wana apesaka ta mosusu yo ozolanda yango oyoka yango te ayebisaka nga biyebisa bana na nga ata bakendaka kosangana na bato na baeglise ata baza na bagroupe mo basangana babondelaka ensemble mais bango moko pe ye moko pe abondelaka ye moko leka azokende na ndako na ye na chambre na ye place azali ye moko abondelaka pe makasi mpo leka azobondela makasi ye moko nde nga na kolakisa ye eta dame ya bato oyo asanganaka na bango wana message nzambe apesaka bongo sikoyo na message oyo ya lelo nga naoyebisa bino ke mutu na mutu bandeko na nga aya mission kati na mokili oyo yo mwana nzambe nyonso ozoyoka ngai oyaki mission na mokili oyo oyaki pamba te na mokili oyo oyaki posala quelque chose na part ya nzambe oyaki posala yango tala mission ya mwana mobali wana ayela na mokili nzambe alobaki yango te malobaki mission ya makasi ozomona sikoyo yango wana na message oyo nga nazopesa bino lelo partage eza lokola partage oyo nazopartage na bino mpo futo partageaka makambo ya molimo na Deline Télévision futo partageaka makambo ya molimo mpo tokola na molimo tozwa pe mayele toyeba kokola kozalaka bongo te mission oyaki na mokili il faut salela yango bandeko na ngai nakoyebisa bato mission nini oyo bato toyaka na mokili awa
faut tokende pe na détail wana. Mission nini o mutayaka nango na mokili. Obi biso le tolobaka ke mission mutayi na mokili yaki mission. Tokansaka eza na batu moko boye o bango nde mutu bayaki mission te. Mutu nyonso ayaka mission. Mutu nyonso. Mais ba mission go oyo biso toyaka na mokili oyo eza catégorie na catégorie. Eza na niveau. Soki nazoloba na bino boye bandeko na ngai, nga makambo ebele nazwaka mayele na makambo na monaka na ba vision na nga, na makambo na monaka na bandoto na nga, nzamba koloba likambo moko, mais e développer mayele na nga. E développer yango na le to bonde ya kato senga nzambe sagesse. Nzambe pesa nga sagesse eza makasi, nzamba koloba no likambo moko, mais na sagesse o atia kati no o comprendre ebele. Le nzamba lobi na nga ke mona mwa bali o batu oyo ba yaka mission ya makasi. Nga nzambe na tiaka bango na esprit o eza sans mesure kati na bango. Mbala moko ezolakisa nga ke batu misusu ba yaka mission makasi, batu misusu ba yaka mission ya pete, batu misusu ba yaka mission ya mesure, donc na niveau ya ba mission. Mission mususu eza makasi. Eza lokwa le totalaka ba film to ndota ba film. Tozomona ke mutu mususu ba pesi mission ba bengi on mission moko impossible. Donc mission impossible ba pesi ye. Mais yesko fasa la ba technique po alkende na mission na asala pe alonga. Mais mission musu ba pesa mutu eza mission moko normal. Ndika na ibisaka bino bandeko na ngai bitumba na biso pe ezaka na niveau. Mutu nyosa zaka na bitumba ndenge moko te bandeko na nga. Mutu nyosa zaka na bitumba ndenge moko te. Ndenge mission na okati na mokili o yaki eza makasi, ndenge pe bitumba na yo ekozala pe makasi na mokili o bandeko na nga. Naza si bozo comprendre mam nazoloba. Ndenge mission oyo yaki na mokili oyo eza makasi, ndenge pe bitumba na yo ekozala makasi. Soki pe mission oyo yaki na mokili oyo eza nango mission moko ya pete, bitumba na yo pe ekozala na pete. Monguna satana na batu na baza na droit ya kobundisa o te na niveau ya likolo, baza na droit te fo ba bundisa o na niveau ya mission oyo yelaki na mokili oyo. Sina explica makambo ya bitumbo tozalaka na mokili o eza na niveau na ba niveau. Monguna satana soki abande kobundisa biso na ba niveau na biso tembe mwana nzambe mota otika na mokili o bande konanga. Mbe mutu ta kotika na mokili o po monguna oyaka ko bunso mba mona niveau makasi. Mais aza na droit ko bunso na niveau makasi te po yona nuta mso komi na niveau wana te. Yako bundiso na niveau wana te. Yo yaki mission o makasi wana te wana ya makasi wana te. Monguna satan pe na batu ne bako bundiso pe na niveau makasi kuna te. Bako bundiso na niveau te ba na droit te na zo yebisa bino. Ba na droit te soka meki nzambe nde muta otelemela ye. Nzambe nde muta otelemela ye. Yo te muta otelemela ye nzambe ye moko. Yangwana ayebi ke le nzamba telemaka kota makambo ya mutu wana seke ye abundise na niveau na ete. Azwaka dega makasi. Yango abangaka. Abula majorité bundisaka biso na niveau na biso. Mais moso akomi na kanda a perdre contrôle. A perdre contrôle ayeko bundisa yo na niveau na ote wana penza monaka o ayepe makambo na ye. Ozo mona bandeko nanga. Donc yangwana yo sikoyo monguna ko bundisa o par rapport ya mission oyo yaki kosala na mokili oyo. Mutu mususu azana na mission ya mukie o ayaki kosala na mokili o mais biso to mutu akomona ngo to nzambe to mutu amona ke mission na eza muke mais eza peka na valeur pa na ye. Eza pe na motuya pa na ye. Eza na motuya na miso ya nzambe po nzambe ye moko mutasalaki ke mutu na ngai oyo mwana nga oyo akende na mission oyo ya muke oyo akozwa pe esprit oyo eza pe ya mesure moko ya mukie apesi yo po ayebi ke monguna ko bunso na niveau likolo te yo ndengo yana ata mission no ezaki nango ya muke problème te okobunda pe ka na mission na wana
okosala pe mission na wana okobunda monguna pa kobundisa oka na mission na muke to loba te ke lokola nga na ya na wana mokili o na mission o makasi te yango wana bitumba na nge kozala na o makasi te ekozala makasi na niveau no po niveau na yo eza yango wana eza lokwa ndenge bato bayekolaka boxe nde bayekolaka boxe eza na niveau oto karate eza na niveau ozomona bato bayekolaka karateka bato boxe boxer wana eza na poids na ye abunda pe na bato ya poids na ye aza na poids ya muke bakote na muta poids likolo te muta poids ya muke na pe na bango bato poids muke akozwa pe ba médaille na ye akozwa pe ba ceinture na ye akozwa pe coupe na niveau na ye wana toko betela ye pe maboko eza ndenge moko na makamba molimo bandeko mutakoso te eza ndenge moko na makamba molimo mission oyo ya na mokili o ate eza mukie eza na bitumba nango donc d'autres mana koyi koloba ke na ndenge tokoyi komona boye mission ya muke na mission ya munene ekoki kozala te po ata muto aye na mission mukie azapeka na bitumba muto aye na mission munene azapeka na bitumba me bitumba na bango ezala ndenge moko te oyo ya muke na bitumba ne ezala muke me pana ye pa komona ngo ke eza pe makasi bitumba wana nasi bozo comprendre mam na oloba nazo comprendre mam na oloba très bien nazo se contredire na maloba na ngai te ndenge na lobi ke mutu na batu musu bayaka mission ya makasi batu musu bayaka mission ya pete mais mission o ya pete pe ekoza pe makasi na ye pe muta pete ekoza pe makasi mission o makasi wana mutu ayaki mission o makasi bitumba na ye ekoza na niveau na ye wana ekoza pe makasi na niveau ne na ndenge pe ya makasi do na niveau o bakobundisa mutu ayaki mission makasi bakobundisela ngo mutu a mission mukete po wana kutu doki bakonika ye penda batafuni ye penda mubesu boye ozomona donc ekosimba te nzamba ko permettre yango te bitumba o bango bakobundisa mutu ayaki na niveau na nina makasi babundisa mutu aza na petete lolenge moko le tobondelaka na mabondeli tozokota na makambo na zoloba awa nzambe azala na biso nzambe azala na biso en tout cas eza lokola enseignement mobimba o nga nazopesa bandeko na nga eza lokola enseignement mobimba o nga nazopesa bato o bako comprendre yango bako yoka yango tina suka bakozwa implice na bomoi na bango bakozwa implice na bomoi na bango po eloko o emati ngai na solola yango na bino bandeko na ngai ozomona donc tokende siko koloba mutu le oye mission na mokili o nde nzamba tinda biso na mokili o toyaka toza na besoin nzamba aza na besoin biso bana na ye tosala mission yango lolenge sengeli tosala yango lolenge oye atindelaki biso tosala yango malamu tosala yango malamu lolenge oye atindelaki biso nde toyaki mission wana ezosenga ke tosala yango vraiment malamu tosala yango na molende nyonso tosala yango na nguya nyonso tosala yango bien tosala yango na bafoti te eza lokwa toyaki examen kati na mokili oyo po lifuta nango ezali na mokili o bandeko na nga lifuta nango ezali nzamba kofuta biso pardon lifuta nango ezali to lifuta nango ezali eza na mokili oyo ofutami te na mokili ya molimo mokoko kufa okofutama ofutama po nzamba aloba na nga ke sengaka ngo rumela na mokili oyo kosenga nga liwa te senga ngo rumela na mokili oyo po ngai nzambe nakopesa bato ba couronne par rapport ya misala oyo yo sali na mokili oyo ndenga nzambe nakopesa bato ba couronne ozomona sikoyo couronne bapesa yango na mutu oyo abundi mutu oyo alongi pardon mutu oyo alongi nde bapesaka ye couronne po olonga fo obunda bandeko na nga po olonga fo obunda eza na elonga moko te sans bitumba
eza te. Eza na victoire moko te na mokili oyo sans que moto abunda eza te. Yango yo lelaka yango nga vi na nga bitumba boye mpo na nini. Zala makasi toza na kati ya terrain na mokili oyo, toza na kati ya terrain, toza na kati ya ring mpo monguna aza na biso. Nzambe ayebi monguna aza na biso na mokili oyo. Siko nzambe ayebi ke mission oyo apesa yo, il faut azo s'attendre na osala yango malamu, osala yango bien, ye asepela. Mukolo oyo kokende ba angelu ba yambio na nguya nyonso, na lokumu nyonso, ba pesi yo ba couronne na yo, ba pesi yo ba médaille na yo, ba pesi yo o esengeli po na yo. Yango nzambe azo s'attendre na yo na ngai. Tosala yango bongo. Bandeko na nga po tosala yango ndenge wana eza na ba principe nango. Eza na ba principe nango po tosala yango bien kati na mokili oyo. Bolandanga bien na makambo na zolo bandeko na nga. Po tosala yango bien eza na ba principe nango po osala mission o nzambe atindaki yo osala na mokili oyo. Po sala yango bien eza na principe nango. Bandeko nanga mutu nyonso ayaka mission, aya mission, akoya mission kati na mokili oyo. Tozo tala so to uti musika, to uti na toke na Bible, toke na Abraham ayaki pe mission na ye, asalaki yango. Toye na ba David bayaki ba mission na bango, ba Joseph bayaki ba mission, mutu na mutasala mission na ye. Yesu Masiya ayaki mission na ye na mokili o bandeko na nga. Yesu Masiya ayaki mission pa asalaki yango alongaki. Melchisedek ayaki mission na ye asalaki yango pe alongaki. Toke na ba Joseph basalaki ba mission na bango balongaki. David asalaki mission na ye. Mutu na mutu ayaki na mokili oyo ayaki mission pe asalaki mission na ye. Samuel ayaki mission kati na mokili oyo asalaki mission na ye. Toye na Papa Kimbangu asalaki mission na ye. Asalaki mission na ye na mokili oyo pe alongaki yango. Toye na Papa Diangenda asalaki mission na ye. Yangwana na yango na lobi ke to na kati ya ring. Mutu na mutu fo mission na yo osala yango pe kokisa yango toza na bitumba. Mutu bitumba na biso eza na monguna Satan na batu na ye. Po ye ako permettre te monguna Satan aza na posa te oyo siko monguna Satan asalaka oyo au contraire ya nzambe azosala. O nzamba sala o mission o ya katikati na mokili o monguna Satana musala na ye azana po a détruire mission o yo yaki kosala kati na mokili o bandeko. Musala monguna Satana po fo a détruire mission o yo mwana nzambe 25 o yaki kosala kati na mokili o. Yango yepe lokola trishaka o ya nzambe atinda pe asala pe batu na ye na esika deja bino ndenge ni monguna Satana ataka batu na ye na mokili o baza ba démon me na corps humain, baza ba démon me baza na chair, baza na banzoto lokola biso to liaka na bango to melana na bango to botami na bango. Ozomona siko bango pe na ngambu na bango bayaki pe mission. Bango pe na ngambu na bango bayaki mission bandeko na nga. Monguna Satana pe atinda pe batu na ye mission. Mutu na mutu ayaki mission. 75 wana. Mutu na mutu ayaki mission. Azapi na batu na ye. To partage ki on kutulobi na Sœur Angèle. Azapi na batu na ye oyo bayaki mission ya makasi na mokili oyo. Ezapi na batu mususu oyo bayaki mission ya pete. Wana ba mission ya monguna. Don ndenge moko kana oya nzambe. Siko na pa ya monguna Satana mission batu na ye o bayaka na mission o ya makasi apesaka bango pe ba force ebele ya makasi apesaka bango pe ba démon ebele toyoka yango na ba témoignage mutu musu azo bakenga bapesaki nga 6000 démons bando tambola nanga ozomona bongo batu mususu o bayaki mission ya pete
apesa bango pe ba démon mukie aza pe na batu mususu o pe bayaki mission oyo baya mission na part na ye me bayebaka te ke baya mission na part a monguna lokwa mission ngo eza nango ya pete azo travailler pe na mission na me ye moko ayebi te ke atravaka na mission na tokolobela ngo mukolo mususu ya koyebisa batu ke eza na batu mususu na mokili o bazaka démon en chair me ye moko ayebi te ke azalaka démon en chair nazoyebisa bino vérité ye moko ayebi te ke azalaka démon en chair mais akozalaka na eloko moko ata ya mokie oyo ebanda kodétruire bana 75 ebanda kodétruire pardon bana oyo ya 25 ebanda kodétruire mission na ye yango wana eza nango ya pete nde wana yango wana tozolobela likambo ya mission o biso 25 bana nzambe so nalobela 25 eza bana ya nzambe o ya solo solo ata mutu musu akoza ne paza ndoki aliaka batu me aza 25 aza ba mwana nzambe maza ndoki donc aza victime yaza victime ya kindoki o ba pesaki ye tokolobela ngo awa donc yona ena lobake pona kokokisa mission na yo o nzamba atindaki yo osala yango na mokili oyo bandeko na nga ezosenga na yo otondisama na nguya ezosenga yo ozala na nguya ozala na puissance naza si bozo comprendre tozokende ezosenga yo ozala na nguya ozala na puissance lolenge moko kota monguna satana bango po bakokisa pe ba mission na bango o batindaka bango pa na biso bana nzambe esengaka bango bazala na ba démon ebele bazala pe na nguya ya makasi o monguna na bango apesaka o monguna satana apesaka bango ndenge moko na biso bana nzambe nazoyebisa bino vérité po tolonga na mission oyo toyaki na kati na mokili oyo ezosenga biso tozala na nguya totondisama na nguya ezosenga biso totondisama na puissance puissance wana tokobenga yango nini yango moni ntango nyonso tobondelaka tosenga nzambe tondisa biso na nguya na oyo ya molimo santu tondisa biso na nguya na oyo ya molimo santu ozomona dole nzambe azoyebisa nga ke batu o bayaka na mission makasi ngai nzambe natiaka bango nguya oyo eza natiaka bango esprit oyo eza sans mesure ozomona donc nge lobake batondisamaka na nguya molimo santu makasi oya makasi wana soko biso le tozosenga nzambe tondisanga na nguya donc tozotondisama na nguya ya molimo santu donc ndenge tokotondisama na nguya molimo santu eza na mutu na mesure na ye papo ya mission oyo yaki kosala na mokili oyo fo tondisama na molimo santu oyo kotondisama nango papo pe ya mission oyo yaki kosala na mokili oyo bandeko na nga na sasi bozo comprendre soko oza na nguya te okolonga te na mokili oyo bandeko soko ozozala na nguya te ozotondisama na nguya te okolonga te na mission na yo oyo yaki kosala na mokili oyo mission ya oyo ya para nzambe oza na mbongo oza na bozwi oza na nyonso bavoiture bandako na mokili oyo yango te mission oyo elaki na mokili oyo bandeko mission oyo yaki na mokili oyo pozala na bandako te mission oyo yaki na mokili oyo fozala na bozwi te mission oyo yaki eza mission tokoloba yango futo separaka makambo bozwi oyo oza nango nzambe atiaki yo ozala na bozwi ozala bien po eza ye moko mutalingaki yo ozala na bozwi na mokili oyo po tozoloba ya bozwi oyo satan te toloba ya nzambe ozomona okozala na bozwi na mokili oyo oui eza bien nzambe mutu atrasaki na kolobela eloko yango nde nzambe atrasaka vi ya mutu na mutu ndenge ezala
donc nzambe atrasaki yo ozala na bozwi wana ye moko ayebi pourquoi atiaki yo fo ozala na bozwi ozala boye nzambe atiaki bongo ayebi pourquoi atiaki yo ndenge wana eza autre chose, wana eza mpo na yo moko, mpo na bien na yo moko. Mais oto ya libota no to ya bato moto ndenge nyonso kaka oyo nzambe aselaki, mais oyo na olobela boye eza na part ya nzambe. Mission oyo yaki na ona mokili oyo fo sala mpo na nzambe, il faut koluka koyeba mission na nga nini na mokili oyo. Ata soko oyebi te bandeko, eza na bato mosusu oyebi pe mission na ote, mais ozosala na oka likambo moko boye yo moko pe ozoyeba te, nzoka likambo oyo ozosala wana eza mission nde oyo oyelaki. Yango nayebisaka bato soko ozosanti ke nazalaka makasi na eloko boye, mipesa mobimba mpo na eloko wana bandeko na nga. Soko ozosanti ke nga pena nazala makasi nde na mimonaka, nazala makasi kote likambo boye, mipesa nango po yango nde mission oyo oyelaki peut-être. Ozomona siko po ozala na nguya po osala mission na o bien ekozala pasi po monguna koyeba, monguna satan na bato ne bayebaka mission oyo biso toyaki avant ke biso moto yebango. Nazoyebisa bino vérité. Yo bota doki biso moko tamsu yo yebi na ote nani oyo zali na mokili oyo, me monguna satan na bato ne bayebi yo. Bayebi nani oyo zali bandeko? Bayebi oyo zali. Bayebi oyo zali. Yesu Masiya aleki na mokili oyo, monguna satan ayeba kike o aza mwana nzambe. Yango aluka epe kobundisa ye. Yango alukaki ete Yesu Masiya sala te, akoka kosala te mission oyo ayelaki. Po monguna yebaki batu nde ya mokili, batu bayebaka te nani oyo azali. Surtout bana nzambe nde batu nde bayebaka te, me monguna satana na batu nde bayebaka oyo ayaki mission boye. Oyo ayaki likosala likambo boye. Tika to bundisa ye, ako placer batu bino bo empêcher mission esalama te. Eza ndenge wana. En tout cas, makambo ezo matanga ebele ya koloba. Ezo matanga ebele s'agit ko continuer yango na video musu na ko continuer yango. Ozo mona, monguna satana ayebi mission oyo yaki nango kosala na mokili oyo. Yo nde muto yebi yango te. Yo moko nde muto yebi te. Monguna satana ayebi nani oyo zali. Bande ko nanga nzamba sala asu mutu te. Nzambe sa sala batu esila. Asala asu mutu te. O toza awa tobotamaka, tozongaka. Nzamba zongso ke émission boy. Turo ke émission boy eza bongo. Muto ko contredit ngate tozo mona Melchisedek wana ezaki ka Yesu Masiya ye moko wana. Ayaka na temps wana ayaka Melchisedek. Asa banda o travailler na temple na temps wana ya Ancien Testament wana. O Abraham akenda ko pesa edim. Bible ezo prouver biso ke azaki ka Yesu Masiya. Ayaka na temps na mission wana. Ayeko zonga lisusu na temps oto eko mona Yesu Masiya. Batan musu pe peut-être azonga ka biso pe toyebaka te. Ozomona. Donc eza bongo. Melchisedek ayaki mission na ye, Yesu Masiya pe ayaki mission na ye. Ndenge tozomona papa Kimbangu ayaki mission na ye, papa Diangenda ayaki mission na ye, papa Simon Kimbangu kiangani aya pe na mission na ye. Mutu na mutu ayaki na mission na ye na bonzoto. Na bonzoto Yesu Masiya ayaki na mission na ye na bonzoto oyo fwa kufa na ekulusu amona pasi mpo na biso asopa makila na ye na talo mpo na biso tobika ngai na ona bika. Yango mission Yesu Masiya ayelaki na mokili oyo. Papa Kimbangu ayaki pe mission na ye na mokili oyo na bonzoto. Yesu Masiya lera kufi na bonzoto me na molimo azuzi Yesu su puissance. Po nini alongi na molimo akomi lisusu makasi azalaka deja makasi to prouver na Bible yali. Ozomona azu susu gwa makasi lisusu. Yango biso moko pe batu o to yaka na mokili o bandeko na nga to wutaki quelque part to yé na mokili o mission. Le to yé na mokili o le to zo sisa, le to zo zonga soko resi na mission na o bandeko ba pesio ba couronne na yo. Ba pesio ba couronne no za mutu ne sengo. Soko resite
toyebi so nango sikoyo to mission o mutu na mutayaka na mukili oyo eza donc parmi mission oyo ndengo ye na mukili oyo yebake okozala na bitumba ka po monguna otika ote monguna kotika ote kana facilité sa mission na oyo yelaki aotika ote to lobelamu aotika yo ta ko bundisa na façon nyonso po nini okoka kosa mission wana te okoma pe na pasi moko luki o abandonné mais yo kotika te foza toujours makasi po longa tina suka Yesu Masiya babaki ye na ekulusu amonaki pasi ezalaki ke monguna fa bundisa eka na niveau wana epi nzamba permettre yango po oyende mission na fo sala yango il faut kokisa yango tina suka mutu na mutu yaka mission na ye asufra na lolenge na ye me nzambe ana kosimba o kaka kozala nao tomoni papa Kimbangu bakangi ye 30 ans na prison 30 ans na prison na bonzoto bazobeta ye fimbu 120 fouillés chaque jour babetaka ye bakangaki ye na bonzoto me na molimo bakangaki ye te mpo na molimo abandaki na ye kobima azobima na ye na molimo kuna bimi na ye asali makambo na ye ateyi na ye bato papa bakesu bakangi ye bamoni ye na bakele na prison awa kuna babengi prison na o te aza na ye kuna su toza na mosusu bazoyeba te ale wana mosusu alimwe esalama bongo na papa Kimbangu bakanga ye boye batelemisa ye soki 8 personnes bango nyonso wana ka Kimbangu 8 bayoyeba te nani Kimbangu asolo ale bamoni oyo akoti awa akoti akota papa Kimbangu asala makambo bandeko nango toyebi te donc oyo akoti kati na oyo akoti kati na oyo atikali ye moko babia yeyo donc ye moko ase divisaki na ye na baparti ebele bongo ake na ye kosala mosa bakangi ye kuna ozomona donc asufraki mpe na bonzoto na ndenge na ye mpo akokisa mission na ye oyo ayaki kosala na mokili oyo tomoni papa Diangenda nani oyo afingaka Diangenda te apa bato bayebaki ye apa bato bandimaki ye tomoni toyokango babamba ye mabanga ezalaki mission na ye bitumba na ye ezalaki bitumba ne mais ye atalaki liboso atalaki kaka likambo nga na osala eza ya nzambe bandeko na nga lero ozosala likambo na para nzambe sala kaka na pa ya nzambe tomona David amona apasa kimaka lesa ola azolukisa ye akimaka David akimaka mais azalaka na nzambe suka mission na ye kokisamaka nzomona tomoni Joseph akoti ba prison Joseph bateki ye balimvwa même koboma ye mais suka mission na ye ekokisamaka yango ngai pe na yo tokokisa mission na biso toyaki kosala na mokili oyo leto kene sambiselo kuna mutu otala moninga akozala te mutu na mutu devant livre na ye oyo salaki baolakisa na livre oyo linga kosala osala te bando taliso oyo salaki ozala yo moko place wana mutu osambela o aozala te na place na avocat aza te yo moko yango wana ndeko na nga kotala gauche te kotala droite te sala mission na yo ndenge na lobi ke po mission na o ekokisama kati na mokili o fotondisama na nguya fotondisama na nguya oza na puissance po kokisa n'importe quelle mission o nzamba salelaki yo na mokili to olobela ba mission n'importe quelle mission o nzamba tindaki yo na mokili fotondisama na nguya bandeko na nga biso bana ya nzambe okita omata nguya na biso yaka na prière nguya na biso eyaka na mabondeli nde nguya na biso eyaka biso bana nzambe
nguya na biso eyaka na mabondeli à travers prière nde nguya na biso eyaka à travers prière. Muta kosa ote oza na place mususu te, oza na système mususu te oyo kozwila nguya. Muta koso te okita omata, oza na technique moko te oyo kosala po oyo otondisama na nguya, po zwa nguya po olonga kati na mokili oyo, po osala mission na yo o Nzambe atindelaki yo na mokili oyo, po osala yango il faut otondisama na nguya. So otondisami na nguya nde koyeba kosala mission oyo oyaki kosala kati na mokili oyo. Nazasi bozo comprendre nguya ngo ekoya kaka na prière. Na nzela na prière nde yo kotondisama na nguya, na nzela na mabondeli ndo kotondisama na nguya bandeko na nga. Tozongi na likambo oyo na euti kobetela bino oyo mwana mobali wana Nzambe alobaki ke place azokende kosambela na mabondeli wana Nzambe ando oyo konte po ando sangana batu mabe. Ando sangana batu mabe mabondeli ezaki vraiment Nzambe ando tala bo Nzambe monaka. Amo ndenga osambe ya memoire a exosango ezate. Yango senga kinanga ke mwana mobali wana fallait abondelaka ye moko. Atako sangane na batu mepe po abondelaka pe ye moko ndeko nanga okotondisama na nguya Molimo Santu soko zwaka tempe ya libonde na yo moko. Nazo yebisa bino vérité. Soko zwaka tempe na libonde na yo moko ya intimité na yo na Nzambe na yo okotondisama na nguya Molimo Santu. Ata babundisi ndenge nini otondisama na nguya po zwaka temps na yo yo moko ya kokota na mabondeli pona kobondela Nzambe na yo. Kolukelongi ya Nzambe na yo kobondela yo moko na intimité na Nzambe na yo. Nde esiko kotondisama na nguya Molimo Santu. Nde esika leko kotondisama na nguya Molimo Santu nde okosala mission oyaki kosala na mokili oyo. Ata ko comprendre mission yango te, la majorité to comprendre la mission to yela kite na mokili oyo. Nga moko mama Deli na oyebisa bino na yebite mission ni nga na yaki kosala na mokili oyo. Na yebite nini o nga na yaki kosala mokili o mission nini? Oyeba mission na te omona lero zo tondisama na mabondeli nde omona likambo moko ebandi bimakati na o. Likambo moko bandi ko bimakati na yo. Yango na zongi lisu place na uti koloba so zo remake ke koto na monde tina zalaka makasi salaka eloko wana. Salaka eloko wana tamusu mission na oyela kina mokili o yangwana. Na prochaine fois poto comme déjà presque 47 na kolobela ba mission go eza ndenge nini. Po mutu o comprendre na monde tinga na o se trouver place oyo. Nga na o se trouver place oyo. Na ko pesa bino ba différents mission oyo mutu akoki ko ya kosala na mokili o na pa ya Nzambe. Na pesa binongo na o na kolobela je crois Nzambe soka permettre ata lobi to lobi okuna. Ozomona donc mutu na mutu ayaki na mission na ye. Ba mission eza sorte na sorte, na catégorie, mesure na mesure. Donc pour osala mission na yo ezo senga ke fo tondisama na nguya Molimo Santu. Nguya Molimo Santu ekoya kaka na mabondeli. Na nzela na mabondeli bandeko na nga nde na uti oloba na bino mabondeli oyo mwana mobali wana oyo abayaki kosangana na bato ebele. Mabondeli wana Nzambe anomona kakendaka na ya bondelaka mele bazo sangana na mabondeli wana ezo matate. So ye moko le abande kozonga na ndako la bondelaka makasi abondela makasi te. Abondelaka bien te makasi te na ndako. Ndamba otala mwe atonisa manangu ya ezate. Do yango na video oyo na audio oyo na message oyo do nazo koyebisa ondeko na nga zwaka tempe ya yo moko. Ato bondelaka na ligne zwaka tempe ya kobondela yo moko. Eza loko ata mususu bondela na ligne na batu na minuit
oyebi ke na minuit na bondela na bato ok lokwa na 15 na kozala na ndako na profiter na 15 na bondela nga moko lokwa na minuit na kozala na bato na 18 na bondela mpe nga moko lokwa na minuit na kozala na bato na abo na bondela nazwaka mpe kozela kaka teke lokwa na minuit tobondelaka bien na bato tobondelaka na bango ngai nazelaka minuit wana te profitaka na ngonga mosusu ozwaka temps na oyo intimité na nzambe na yo nalobela likamba ba retraite na oyo ya yo moko ozwi congé na yo na mosala omikangeli na yo na ndako na yo na chambre to quelque part obike na temps nyonso ngai nalekisaka na mosala nazokomikangela sikoyo lokwa nazwi na vacances na nga une semaine 3 jours na nga na osala retraite na nga naluka elongi ya nzambe eza kaka te mpona oza na baproblème non nzambe balukaki kaka te leo na baproblème naluka nzambe te ozobondela na yo kaka ozobondela mpona mokili ozobondela kaka mpona situation nyonso eyela yo ozokoadore ozoyemba na yo do na présence ya nzambe ozotanga bile ozotanga bapsaume no mpe biso bato bapsaume boyebi ozotanga yango ozaka na présence ya nzambe okangi telefone nokangi whatsapp nokangi babiloko wana pendant 3 jours bandeko kotondisama na nguya ata nzamba soli no te ata lobi na te moza na kondimaki na kotaki 3 jours na mabondeli l'air ozobima omona bamamusu bando développer kati na yo obadikamo bando sa na kilo komosa na facilité eloko moko bando bima kati no nde yangwana oyebi te tamsu eza mission o nzambe atindelaki yo na mokili nde na yebiso ke biso toyeba ba mission toyaki na te mais monguna nde ayebaka ndeti nga mama Deline tamsu nga mona miyebi kutu bien te nani yo nazali mais monguna ebinga très bien monguna ebinga très bien yo ozoyilanda nga tamsu yo miyebi te mais monguna yebi yo ayebi yo très bien nani oyo ozali asa pa comprendre lo ni yo ekosana mokili obandeko elo nazolobela ke nguya na biso totondisama nango na mabondeli na opesa bino exemple si na lobela ngo mko mususu nga liboso lokwa na le na ye na nzambe sika na ndo mon lota bandota mabe na lobela ngo na ndai nazali na bitumba makasi balinge balianga na famille nde sikoyo na bande komona ke so na bondeli na ndo kanisa mko na obondela te na olamuka te le na olaka na okufa mko na obondela te batu mabe ba kotela nge eza mobulu nde mko msusu kana bi ana obonde ya sima na fatigue na lala pe na lamuki na kamwe na lai na lamuki na sala presque na oke na 2 semaines na bondela na ngate so na lamuka nzambe na nga merci na zongi na via kala via ko bonde ya te lenge ozanoka na pongi pe apongi bando zo na salon no koti noka na chambre lali na okitoko ke ozaki na pongi na salon no koti na chambre fuka masu bondela zomona bande ko bo comprendre mam na oloba zomona donc esali yo lokola ngasiko na kome komona ngo période wana na omwe komona lokola punition moko bofuna bondela kakaka funa bondela kakaka siko na bande ko envier via batu musu ta musu bola na batu mususu bolingi bolala boye pa kotine pongi tokela pongi bokoti boye pa lali na pa kwa bande ronfwe yosko mola le ate yo fufuka manano obondeli ti après oke kolala siko le na iko mona pe ko musa melanga ndi na zaka na ngakala na ina na lali na lamuki nzambe merci na laki na lamuki kitoko dona ko bonde na pete na vivre se bitumba se le kaki na kanisa ka bongo mais nzambe ayeko solola na nga na litoi boyoka makambo ayebisaka nga ayisinga lobi yo soko ko continuer na okaka boye sans ko bondelaka obondelaka na ote na mukili oyo ngai nzambe kutu na ko permettre na ngai yo okufa na yo ke o continuer ko vivre kati na mokili o pona mokili o na omona na ngatina na yo te tina na mokili o ekozala te bande ko bo développer ta likambo yo bo développer ta nango to suka na awa comme ça to continuer yango mkolo mususu makambo na oloba awa na continuer yango. Donc nzamba lobi na nga abisoko ko continuer na oboye olala kola muka sans prière obimi ozongi sans prière
ngai nzambe na ko permettre na nga yo okufa na yo. Ndeka tolobaka biso nyonso ke liwa ya mutu ka nzambe apermetaka yango. Okita omata bandoki baliaka na bango biso. Me mungu nzambe muta permetaka yango po tokufa. Don nzambe abi ngai nzambe na ko permettre na nga na ko tika na nga yo okufa na yo. Po ayebi ke azo bundela nga po na bondelaka. Po à travers ma bondeli na nga bato bazolinga kolia nga moyeba lianga ezate ye nzambe azotala intervention azo permettre te nga na kufa à travers prière na nga. Ndena baka makasi ya nzambe eza ba prière na biso na ba vie na biso. Donc à travers ba prière na nga nzambe pe azosala ke banguna moyeba longa nga ezate. Nzambe abi nako permettre na nga. Donc nzambe abi ako permettre. Omoni le nano yebi nzambe te na bando sambela te nzambe o permettre to kufa azo bundelo na façon nyonso ya azo bundela o. Mele so ye na nzambe yebi ke yo fo bondelaka. Poza na bitumba makasi. Yo o envier na okolala sans prière. Nzambe abi nako permettre. Donc ngilo ba ke le bitumbe ko yela yo. Le batu balinga ko lia yo nga nzambe na otika na nga. No permettre na nga okufa na o. A continuer angwa suki wana te bandeko na nga. Asuki wana ta continue lobi po nga nzambe na omona tina na ona mokili oyo te. Nzambe bia omona tina na ona mokili oyo te so na obonde na te na mokili na mokili o. Wana ezaki na ne moko boye kala. Ba 2006 so na kubosani te. Ozomona ba 2006 2007 kala penza. Naibisi bino bandeko na ngai elekelaka ngai to développer yango. Pourquoi nzamba lobi ke amona tina na nga na mokili o te so na obondela te? Bo comprendre mambo na oloba bandeko na nga. Bo comprendre mambo na oloba. Nzamba komona tina na nga te na mokili oyo po nazo sambela te alobi yango. Wana tina na ona mokili oyo kozala te. Do tina na biso na mokili oyo ezaba to bondelaka. Pourquoi futo bondelaka? Nzambe aza na tina oyo ya tinda nga na mokili oyo. Aza na tina oyo ya tinda yo na mokili oyo. Siko tina oyo ya tinda nga na mokili oyo ezaba mission oyo ya pesa biso na mokili oyo. Eza tina oyo ya tinda biso na mokili oyo. Siko mission na po ekokisama ezo singa yo na nga to tondisama na nguya. Toza na nguya po mission na ekokisama. Pourquoi to tondisama na nguya? Po toza na monguna na batu na ye. Toza na bango na mokili oyo. Bakotika yo te okokisa mission oyo yaki kosala na mokili oyo. Sans ke babundisa yo ndeko na nga. Baotika yo te. Yango nezo singa biso toza na nguya. Siko nguya ngo pe koya biso na travers ma bondeli. Yango nguye koya. Nde tokokokisa o nzambe na biso azolinga ngana yo tokokisa kati na mokili oyo. Yango moni tina nzamba lobaki na ngai te nakomona kutunguya na yo te nakomona ngai nzambe nakomona tina na ona mokili oyo te soki ozobondela te. So ozobondela te tina na ona mokili oyo ekozala te. Po mission o nga nzambe na pesa yo wana ngam nazo compléter. Ndeka na yebisi bino nzamba koloba likambo moko messagesse na biso faut développer ka pourquoi nzamba lobi boy. Pourquoi nzamba lobi boy? Na bandeko bolanda je crois que bino pe beaucoup développer plus que nga. Pourquoi nzambe fa loba na nga ke soko zo bondela te nga nzambe na permettre yo okufa nao. Po na omona sutina na ona mokili ote. Pourquoi nzambe fa loba ka omona sutina na mokili ote po na obondela te? N'aimez vous comprendre quelque chose. Pourquoi nzamba loba ke akomona sutina na nga na mokili oyo te po na zo bondela te na kozala na tina te na mokili o po na nini? Bo sosola. Bo sosola nzamba lingi biso to bondelaka. To bondelaka po aza na tina na biso na mokili oyo. Mokili oyo eza ya nzambe bandeko na muta koso te nzamba linga mokili oyo. Nzamba lingaka mokili oyo tozalaka. Nande biso to vivaka boy nzamba sepelaka. Atia mutu na mission na ekati na mokili oyo.
siko mission na so monguna satan azaki te na batu na ye otobota na biso ko tobandi na biso ko sala mission wana tobandi na biso ko sala mission o nzamba batindela biso mutu na mutu osala na ndenge batindelaki ye. Donc wana ngelo bakemboka o ezanga lisumu mukili o ezanga lisumu po monguna na satan na batu ne bazate lisumu ekozala te et puis mutu akobloke muninga azate mutu akosabo azate mutu abundisa mutu azate. Mais na mboka o tozana bato babundisaka batu bandeko nanga tozana bango na monguna satan na batu na o babundisaka yango nzamba lingi ngai na yo tozala bato ya mabondeli po soki tozobondela te moye totonisama na nguya eza te. Nzamba komona ntina biso na mokili o te po nzamba travaka na bato baza na nguya nazoyebi biso. Nzamba travaka na bato baza na nguya akotravaye na yo na mission oyo apesa yo na mission oyo apesa yo yango nzamba akotravaye no. Oyebi mokolo mosusu nzamba aloba na papa Didier ayebisi papa Didier alobi na alobi yo na mwasi na yo bozosala musala ebele bosala musala ebele na musala mosusu kutu o bato mosusu fale basala me bino bato bozosala ngo me bomitungisama te bosala kaka po bato oyo efaki basala yango baosala yango te. Nzamba alobai na papa Didier bongo ye moko aza témoin ayebisanga ayebisinga bia de nzamba alobi na nga yo na mwasi no bosala musala makasi nazomona bino bozosala na musala oyo bino bokokaki kosala te bozosala yango mais problème te bo continuer kosala po bato oyo faki basala yango baosala yango te. Ndeko nanga oyebi musala yango eza nini? Musala yango eza nini? Ngana toyebi te musala yango eza nini? Nzamba lobi musala na o biso tokokai kosala te tozosala ngo mais problème te nazomona bino bo continuer po bato o faki basala ngo bazosala ngo te. Ndeko nanga est-ce que yo oza parmi bato okokai kosala musala o ngana na mobali na nazosala na place na yo? Ndeko mso aloba na nga bi mama Deline le nazolinga na découvrir likamba ba clan na biso nayebaki eloko yango te. Neko yeba nga patile na okuta na mama Kipavita wana olobela ngo mko mususu le na okuta na mama Kipavita azolobela likamba ba clan wana nazo comprendre yango te. Le no sona batu bazo memanga na ba clan wana na ma explication mais ezo lekela nga likambo yoka te do ezo memanga ni. Ndeko mso aloba na nga mama Deline omoni musalo yo zo sala fuza lozana clan ya banzinga et puis ozo sala banzinga baza bato o basa na bosani bon mwana na bon sekonte a expliquanga abi bato baza na clan ya banzinga bazalaka nebite so ba prophète so ba blo mo bongo bazalaka so ba prophète yo oza na clan ya banzinga do ndiye bangunza ba prophète blo mo bongo abi et puis musalo ozo sala so eza lokola ozo ko enseigner bato oza na clan ya ba nani o nani panzu ya ba panzu po ba panzu baza ba enseignant baza ba dirigeant bakambaka baza bato o ba leader ozomona ba leader bango bato bakambaka ba groupe bato ba enseignaka bato do baza ba panzu abipi musalo oyo zo sala lisusu ezo mema o lisusu na clan ya ba soki apa nzinga panzu na ntsaku ezo mema su na ka ya bantsaku bazaka mingi na gouvernement soki babilo moko bongo alobi se ke papa na ona mama na yo kote ndambo zwi kote papa kote ndambo kote mama folingo tuna oyeba ba clan na bango eza nini apatia ba clan na yo yango ezobimisa makambo oyo ozosala ozomona nde sika siko na ye comprendre lelo ke donc ozomona ndeko wana azomemanga na baclan nyonso misato wana azomemanga nango mpo na nini mpo mosala oyo nga nazosala ezomonana na clan boye na clan boye na clan boye. Nzamba alobaki na papa Didier abi yebisa mwasi na obo continuer makambo bosala na makambo suso bino boko osala te me bosala ngona omona bino po
batum o bako sala ngo bazo sala yango te ndeko nanga soko za na eloko moko o nzamba tsakati no ozo sala ngo te nzamba otuna na oyebso nzamba ko tuna un jour nzamba ko tuna yo makambo na tsakati na osala puko sala ki yango te puko sala ki yango te batu mususu bazo sala plus que o fallait basala na mokili oyo bazo sala plus que fallait basala na mokili oyo likabo na ye mission na ye eza eloko boy fa sala ngo mission na ye fa sala eloko oyo so eloko wana il faut ezala accompagner pe na mutu mususu o azo sala pe likambo oyo faut ezala accompagner na eloko oyo mutu azo sala boye mais bato faki basala ngo bazo sala ngo te ale mutu o alingai ko sala likambo akomo ko sala oyo wana to ko expliquer nyonso poso na bina tanga bakomba biloko ngo mususu e komema biso bato bakotika na likambo ndambu bo comprendre te toujours ka exemple nde tozaka na 5 ministères na l'église 5 ministères na l'église ana toza na ba pasteur toza na ba docteur toza na ba apôtre toza na ba enseignant toza na ba évangéliste nyonso 5 wana sikoyo ezata mutu musu ye faza la ka pasteur wana ka exemple mon azu o eza clair faza la ka pasteur mais loko ya za pasteur mais et place ya zo kamba batu o baza ba évangéliste bazo sala te ba évangéliste bazo sala te po évangéliste abimaka zo kende ko luka ba pate ozomona siko pasteur akomi ko sala ngo azana choix te akomi ko sala na ki pastorat akomi ko sala na ki évangéliste ozomona ale mutu pe o azana don ya docteur na ministère ya docteur na église wana alingi ko enseigner batu te makambo ya yebi azofanda nango azoboya kobimisa ngo ale mutu oyo azaka pasteur wana ye mo akomi kosala ki pasteur ye moko akomi kosala ki évangéliste ye mo peso akomi kosala ki docteur na église abandi kote ko enseigner batu andi kopesa ba enseignement po mutu fala sala ngo azosala te bandeko nanga so ozosala ngo na motema moko na koyima te nzamba omona yo nzamba azomona yo yango nazobeta sete na message oyo na mutu nyonso oyebi ke oza na likabo moko kati no fa osala ozofanda ozosalela ngo te nzamba kotuna na koexplike basorti ya bamakabo misusu po batuto mutu mususu abenganga ndeko moko abenganga bi mama Deline nga penda neta ajo nga na komi nango na sali kutu nzambo ndire eloko te ese nayaki na nga ka pamba na mokili oyo nayaki kosala eloko te nasolaka na ye nga bimoni soko opportunité moko epesa milio liboso salela nzambe salango nzamba yebi nzamba omona yo mingi na mokili oyo bazosala basali te to bazosala ngo te mission oyo yaki kosala na mokili oyo po aza na nguya te nguya ezozanga ye po abondelaka na intimité ye na nzambe te aza mabonde na ye intimité ye na nzambe te zomona aza na mabondeli intimité ye na nzambe te yango na moya tondisama na nguya eza te yango moya tondisama na nguya eza te po aza na mabondeli intimité na ye na nzambe te bandeko nanga ineditance ekokaki mpona mema bino molai te tokokontinue yango na koexplike bino bajar nini ya balikabo ya mission oyo biso toyaka nango na mokili na opesa ba exemple ebele po mutu o comprendre nga na monde ti mission na nga na yaki yango oyo na ko continuer yango sima nzambe amona moko na moko amona bino o nyonso o ki message o s'agit ko partager yango na bandeko mususu bayoka yango vuma yoka yango bien makambo na soloba awa makambo na oloba ayoka yango bien prochainement na ko continuer yango na ko pesa pe ba verset biblique o esengeli po ete to comprendre makambo o nzamba zo tia kati nanga po ana Deline télévision to lia mikuwa to lia ba enseignement o ya mikuwa wana o ekokolisa biso ko mema biso na bonzambe awa na Deline télévision nzambe azana moko na moko nzamba mona bino nzamba mpuntulendo azana bino
apesa moko na moko kapasite makasi ya kokotaka mabondeli kobondela tolobela makambo mosusu oyo etikali. Nzambe amona moko na moko kimia na nkombo na Yesu Masiya ezala na bino. Amen.